de passage. Vous comprenez pas ni Jacques, petit frère à Jésus. A comment qui mingite, pe azalaki mingi na place publique. Parce que alinga kite, ala kisana mokili ke ye lokola babota magina Jésus maman moko azalaki na cas spécial. Mais attends qui a prouvé na mokili que même ngai moko na maman na ngai. Soki to komi pesa na biso te na Nzambe te. Rien, zéro. Et que favoritisme pas Jésus zate. Malgré la petit nae. Jacques azalaki mutu simplicité moko. Aboya ki même mokili ba kenzo kana ye nani. Petit frère à Jésus. Jésus kuti yemoka wangana ki bango. Abiba mama na bande kono bana basuzelo na banda lo bakine. Bande kona nga bino yo bozo landa lilo bayanza. Bino batu bozali ko landa lilo ba oyo. Ne mwana Paulo alobi na Saint Pétero te soki boye ngani to sa nini? To kabona. Ne place wana nani? Séparation ko salema entre Saint Pétero ye na Silas na Barnabas bakela nzela na bango. Batiki nani Saint Pétero ye moko. Mais tozali kolba faiblesse ya Saint Pétero na place oyo tozali. Eza mingi te, mais première faiblesse na ya makas et monaki en tant qu'administrateur ya église, en tant que pasteur principal ya église, en tant que libanga fondation église, azalaki na esprit ya favoritisme na aéroana entre Jérusalem na Antioche parce que yemba yiko kodo église libosa mo salemaki a organisation na niveau ya Jérusalem. Donc azalaki passer à Jérusalem, n'est-ce pas? Yeah. Bien, il y a l'église de Bandela Kiwana. Simande, na Antioche, Yesu nous a organisé. Bref, entre Antioche na Jérusalem, l'église comment il y a secrètement. Moutazaki pasteur, azako coordonné l'église de Nani. Saint Pierre. Pétero. Mais si quoi maman Annie. Oliko yeba ete na tamu Saint Pétero abandi ko yoka ete batu, ba disciple bazokende awa bazofongola bangomba. Yo soki ba yebse que oza PDG, directeur général, c'est que oza ba directeur pour ça coordonner, n'est-ce pas? Déplace to comme pour la koyeba ete Saint Pétero. En tant que ye tata liboso, pasteur. Ba pasteur nyos ba komi ko bota ma église nyoso, ba za ko rapporter pa na et puis komi pasteur ya ba pasteur. Qui ba pasteur, ba za ju na ba épiscopal na bango. Ba épiscopal qui est ba diocèse, aussi on va pas diocèse, ba paroisse, aussi on va pas paroisse. Au niveau de l'église, l'église on sait comme ko bota ba circonstance on va ba diocèse, n'est-ce pas? Ba paroisse, ba épiscopat oi. Nena erona okomi pasteur principal qui est na vrai terme na niveau ba ecclésia bien un bishop. OK. Ne Saint Pétero awa abani ko koma bishop. Parce que on connaît ba église. Si on connaît ba église on sait comme belé, ba église on peut battre on suba ça na ba na suba ko botama. Batango ba comme suba ba bishop le soute. Ba ya. Ba on suba ko nani? Ba bishop le susu. Si ko yom doza on kola ba bishop o komi nani? O komi donc top one. Et on va bien si ko archbishop. Donc Saint Pétero dans l'église comme ko botama, abali ko comme archbishop. Aza suko vanda calme te. A komi passer visiteur na ba église nyonso, ba bishop nyonso comme ko ya komi archbishop. Wow. De place wana za ko yoka ete tango ba Saint Paul ba na Roma nanani? Nani? Luke. Luke, oh. Docteur na ye. Ba yangi déjà okuta église na Roma ezalaki déjà passé batu mimba quand ça va Saint Pétero mtafo Saint Paul to Saint Pétero ba fongola ba église na Roma. No. Na temps ya Jésus-Christ ba soda bazako yoka liloba na Nzambe na Jérusalem na Galilée bazalaki Israël nazali colonisé zali contrôler na banani. Na ba Romain. Capitale ya Roma ya Italie, Roma. Basodonta bazako zonga bazako ya pena liloba na Nzambe déjà. Église ya Roma ba église ya mike ezalaki na déjà ya ba chrétien au salema ya Roma. Mais potokata na mukuse tolanda siko makolo ya Saint Paul akomi na Roma. Saint Pétero pe a Yesu wapi na Roma. Bango nyonso na presque bakomi ko se regrouper na Roma. Raison ba ilaki na Roma parce que Roma ezalaki dynastie to empire o ezalaki ko contrôler ba pays nyonso na ozako une grande puissance na tawana. Wana première raison. Deuxième raison pe Roma ezalaki position commerciale na kitoko po bazako ya wana gratuitement et puis nous pas quoi comme citoyen romain. Ya wana zako mona Jésus-Christ azalaki pe nani? Citoyen romain. Citoyen romain. Paul pe azalaki citoyen nani?
Pourquoi bazaki romain? Est-ce que bazaki ba romain? Non, bazaki ba na Israël. Mais comment qui ba romain? C'est comme na États-Unis, mutu oyo kozwa pe passeport comme nani? Un américain. Na France oyo comme nani? Un français. Mais oza congolais, oza angolais mais comme américain. Roma pe ezalaka bongo na tano nyonso selon ba condition ya politique ya tawana okoyo comme pe citoyen nani? Citoyen romain. Mais tant que le kozwa répondre tant to kozonga, siko to kolobela. Sans tout péter le oya komi pasteur, ya ba pasteur. Na ville wapi sikoyo? Na Roma. Na Roma. Alléluia. Amen. Dès qu'on a entendu vous avoir répondu ça. Oui. Saint-Pierre. Donc, Saint-Pételo, c'est dit comment on était hier, batikela nini? Clé à Lingomba. Clé à Lingomba, to tata à Lingomba. Mais maman anete on a mutu était soit batikele eloko. Yeba était yope faut tikela susu na batu misusu. Ce n'est pas que yo so ba yo za passer la Lingomba oyo et que jour okufa Lingomba on peut kufi. Mutu mokaza éternel na mabele oyo. Azali tene place olingo kende pona ko yeba était Nkolo esta matikela ki libanga Pierre, Clewana epa ya Santo Pété le place ayo comme c'est combo ya Pierre. Et l'inko ba ete ebandi pa na yo mesukele pe pa na yote. Leto yoko yoka awa ete to koti siko na Italie na Roma, na ville Roma. Et loko ni kumba ete Santo Pété le akomi na Roma, ba raison peut eza trop clair te parce que Santo Pété na o balana ki premier épisode na subu benga na 081, 089 12, 7 et 4. Okoya komona ete tolobela ki yango ete Santo Pételo atanga penza te. Information mingi pas Santo Pételo yebani penza te. Azaye pe mutu akopase information facilement te parce que Luka azali na bamayele. Na kosala ba investigation ndenge na ndenge po Luka azaka espion na pembeni na makolo ya Jésus na ba apôtre. Mais ba information mingi Luka epa ya Pierre akokai kutu kozwa yango penza te. Okoya komona tosukelaki place ozali ke Luka na Santo Paulo baelaki na masuwa, n'est-ce pas? Tina Roma. Roma, nani Santo Paulo akina bashene. Oui, biso histoire, on tolobela ja Santo Paulo benga biso kana numéro to siliko pesa landa ba matéria na biso concernant Santo Paulo ko ya komona ete Paulo ayaki na ki voyage pamba te na nini na Roma te, mais ayelaki ya kokangama. Par contre, Santo Pételo possibilité ezali ete ya ayelaki na missionnaire, na mission ya missionnaire parce que ya azali ja nkolo ya Lingomba azali ko contrôler ba paroisse to ba église nyonso ezali kobotama na Jérusalem, na Antioche, na Samaria, na Galilea, na ba Jope nyonso na tout ça. Yem ezalaki en charge ba église wana. Mais ba pasteur musupu bazalaki en charge ba église wana. Tolobelaki avant tozwa repoete chaque fois soki omoni église eza na benga yo sikoyo olingaka Giovanni sie na benga yo sikoyo olingaka Alpha Omega mo Nguya toleli yo papa ya kotunga banana yo shino ayawe